Biso bango batalaka biso. Biso. Famille Libota, biso, bango batalaka biso. Pour côté na biso. Ça pirement cinéma pene à Congo. Respect. Bota, to soutenir belle vie. Na ba prière, to soutenir belle vie. To la qui s'appelle que to soutenir dans le bien. Mais sauf que je suis à l'arme de belle vie Kandi. Je suis joué de belle vie Kandi. Quand tu oses insulter belle vie, au monde on a porte en d'accord. Famille Libota on a eu Sarabino que belle vie Kandi Poutine de l'écriture, maman Koma, maman Morote, maman Araï Goshi, maman Chikicha, Tcha. Maman c'est fini. Film na bino tant que kota mot d'ordre ça pour jouer na bino Sabino. Banda malama kota la pe banda ko partager. Tala belle vie a imposé na cinéma na kati ya film na ye batu babwaka kate. Batu babwaka mabanga te. Belle vie a imposé yango pe vandi. Comment dire qu'il y a une culture, il faut apporter quand même et l'homme ya sika. Donc belle vie apporter bilo a sikebele tel que on a entendu la bino na liboso apporter à longola libanga na ba film na ye. Bonjour, bonsoir, ça dépend R.O. Bozolanda Bisso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, 207 de la presse, Mobali Alitutu, Yamomanazolo, préfet de discipline, Moukou Amoko de la presse, Papa Koulouta Famille Libota, Koko Yaba Warrior. Merci beaucoup. Nabino tout Bozolanda Bisso à travers le monde, surtout na chaîne Nabino Kobetox TV. Bokende ko s'abonner vraiment na Kobetox TV. Et ali chaîne Nabino na cheli bino wana parce que ngana zaka hypocrite. Na loba bien ngana mboko na lobelaka Destar. Na lobelaka Fali Poupa, na lobelaka Belle Vie Kandi. Na yebi ki na kati ya Belle Vie Kandi ba Golo bazali, na yebi ki na kati ya Belle Vie Kandi ba Spiritas bazali, ba Wengemen bazali, mais ngana sala choix il y a deux artistes wana pour na la promotion na bango samba benanga samba contacter nga moko na ya ko sala promotion na bango. Merci beaucoup na bino tout bon continuer au partager ma vidéo na bino na Kobetox TV bon aimer bon partager ko sala égoïste te ozui penza lien na WhatsApp Kabola na muninga ozui na Facebook Kabola na muninga et puis bande ko nyonso bo kende ko s'abonner bo cliquer na cloche ya notification wana parce que bo zo ba notification nyonso tout bo zo information tout ya chaîne na bino Kobetox TV bo komisango munene ndenge baninga nyonso et comment et puis pour ko panza sango ya artiste na biso. Merci beaucoup na bino tout bozo nanga, merci beaucoup na batu tout bo soutenanga de près ou de loin. Et puis financièrement, spirituellement, et puis na ba conseil. Na bandi malama ko pa ya maman Fifi Makuta, na pesio bambote belé, na bosanité maman Mamicho sponsor officiel ya émission nanga maman Mamicho depuis Monaco. Merci beaucoup na Brigitte Savané maman confort. Moi si ya grand frère na biso Savané depuis Yana Fali Poupa. Donc Brigitte Savané, maman confort. Merci pour notre soutien. Merci beaucoup na maman Annie Malonga. Depuis Canada, na dit que RO, nous avons tourné mission à 13h49. Je crois bien na Canada, vous avez déjà batongo. Vous avez batongo. Maman Annie Malonga, maman Élisée Lombula, David Lombula et puis Davina Lombula. Sans oublier en Australie, toujours qu'il y a 22 heures. Voilà. Australie, toujours qu'il y a 22 heures. Parce que 14 heures, on a déjà 22 heures. Donc, ça déjà 21h49. Voilà. Dans les États-Unis, partout. Dans Bossanité, en Arabie Saoudite, on a héros. 13h, 14h. Héros, 14h49. Et pas, il y a Gigi Katema depuis Arabie Saoudite. Dans Bossanité, pas Esther.
Esther Panabino, héros, avant ça, inerté. Esther, Maman Chikicha, Yevo, Esther, Maman Chikicha, depuis quelque part. Merci beaucoup, Nabino Tout, Bozola Nabiso. Papa Koulouto, pour ça la promotion, il y a film Nabino, Oesokota Lelo. Rendez-vous est à Moko, Lelo, à 16h30. La premier épisode, il y a le temps de la fin, saison 2. Le temps de la fin, saison 2, à 16h30, le premier épisode. Parce que présentation à l'artiste, c'est déjà Ekotaki, je crois bien pour Moniwana. Spot publicitaire, il y a film Nabino, il y a 3 minutes, vous voyez qu'on peut déjà dans Belleville TV. Le Londe, Lumbuchi, oh Balari Baloba, Lelo, na 16h30, na Ebisibino, tous les familles botent à mourir à cinéma congolais. Bateau Bosakarabino va naître. Na bengi pe na bandeko na biso pe basaka musalo botala ka ba film ya Belleville Kandi parce que ce qu'on tala ngo aux inspiration. Le temps de la fin saison 2. Bon mon avis saison 1 si là qui ba te belé. Ah film esili. Mais maman de maman asainini azongi seli biso deuxième saison il y a filmé Oyo donc bon que nous là parce que bon moni na présentation wana bon moni na publicité wana je crois bien bon moni na publicité bon moni Vini face à Vini bon moni yemoko maman de maman bon moni frère na biso Oyo mo kitani ya pasteur de la foi na moni sou maman top et ratakate toujours et toujours maman top maman badada international na moni lisusu bio ya Gesho Ingange et puis na Pirondo Mbasi na Malewa. Donc film Oyo le temps de la fin. Tant on le temps de la fin ezambwa ki la te. Ezambwa ki la te ezaka ke cinéma ya Congo tokenda kaka na ba bouffonnerie te tokenda kaka to te ya kabatu parce que tout ça ba demi un artiste c'est un demi-dieu. Un artiste, c'est un pasteur. À travers le théâtre, à travers le film, on a fait Moutema. Atali, oh, nazo sala oyo. Nazo nyoko la mwana mutu, nazo nyoko la mobali bo, nazo nyoko la ndeko bo. Nazo nyoko la voisin bo, lobby. Et au souke la nga ndenge nini. Parce que biti ya cinéma, et ça kolongo la mutu na mabe, bon me mena nzela ya malamu. Biti ya cinéma ya nga. Kotali s'appelle mutu azo sala batu mabe. Lobby comme lobby yango na bit ya cinéma. Donc il y a biso maman, il y a biso Poutine de l'écriture, il y a biso maman Morote azoko makaka. Famille bota jusque là toi attends likamuna mutute, c'est votre papa Kouloutou votre jouet qui parle maintenant. Tout ça na distraction mon côté toroki ko se distraire. Prévenez Belleville Kandi a Osaka Musala. Nous sommes vraiment dans les réseaux sociaux. Et qu'on les cas. Miniature nyoso ekotikala na mokili oyo. Kolo yeso akumisa miniature nyoso. Yo mutozo finga muto matisi miniature osali boye. Miniature nyoso kotikala na sa mokili oyo. Kotonga nyoso ekotikala na mokili oyo. Ekotikala. Jalousie nyonso ekotikala na mokili oyo. Kolukaka toujours yo zalaka kaka yo. Kolukaka toujours yo zalaka kaka. Ozalaka lokola film na biso ma Belleville auto salaka la mingi ta na titre ya misanthropie, manipulatrice, manipulateur. Et manipulateur nyonso akotikala na mokili oyo. Manipulatrice nyonso otikala yo muto ozora bato futaka bango mbongo po bafinga baninga yo muto ozora futaka mbongo po bamatisa muninga miniature bakosele makambo ekotikala na mokili oyo Belleville azosaka musala
y a un moniteur papa Serge na gingo me bayemaki yo Bellevue yo yo mamo yo mayele leka et pikaki batu parce que aza bongo soki bakosaki eloko elingi esala beste lokola batu bayebi ke Bellevue kandi poutine de l'écriture mama koma mama bakagrave yango wana batu bamonaki yango babi toyebi déjà me basiliki mpona nini kolakisa biso kaka ye moto aleki ko parce que Bellevue azosala makambo oyo anona mosala ebele na basali te en tout cas famille libota ntango obondelaka omati na omati apomata na mbetolala ata 1 minute 30 secondes tika Bellevue na mabondeli parce que bitumba oyo eza pena ya keto ya motema mabe lelo bakomosalele bakabane moko lelo bakomosalele bamakopa moko mpo balobi Bellevue akomisi théâtre pasi bato bazokomprendre mpe ke Bellevue akomisi théâtre pasi bandeko bayaka kotourne na banzonzingi na biso il faut bokipe bango bien bato bayaka kotourne na banzonzingi parce que tobandaki kolelalela awawa mutu ayaki kotourne mpa mutu bafini ombota likaso otala boye 3000 francs tolelalela yango awawa nana lobango ate botonga babiso leti ngai période na okoma bafilme so na ke tournage ya géri mosalaka kofina biso ba 3000 nana ngo susu producteur azaka susu na mboko tokoma lelo na balabel lokola Bellard Pro label qui fait troubler les gens label qui fait piquer les gens label lelo tokende mbala moko tokende na industrie ya cinéma parce que Bellevue kandi azaka 3 films dans le tiroir, 4 films dans le tiroir, mazo tourner kaka. 4 films par mois. Donc chaque semaine, il y a un film nango. Nenge saison 2 le temps de la fête bandi lelo. Et ça banda lelo. Lelo, je crois bien mardi. Donc semaine où nenge to bandi mardi boy. Semaine où azana film nae. Semaine où to banda kuna ana film nae. C'est pas mes affaires. Puis ça mène à mon tout na une semaine ça filme 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 na un mois 4 films. Et puisque ça comptait wana. Ce temps toi là babongo et puis ça mène à mon tout pour ani parce que les artistes bazo ya wana. Il faut bazo quand même moi cacher na bango bien. Moi transport na bango bien. Lelo comme soit batu nenge Bellevue lelo moi je pèse bien mes mots. Mais vu les longs ngati bandekone atatu wana mboko ya pasi azobunda na zape na mbongo ya danger te po bato balobaka ke bango baloba mbongo ba danger bafuta kutu bato koleka Bellevue te mais Bellevue quand même apesa moi transport wana moi ndeko afuta ndaku acha provision oyebi ndeko nyonso to ayaka kojouer pa Bellevue tanga soka mbongo lobi combien de fatigue à Bellevue na mabondeli yango bozomona bato bakokeke aoleka bango na succès aoleka bango na makambo tu. Allez batumo ba bimi ba jale lo mo ba futa ba mbongo po ba finga Bellevue ba bimi po ba lo ba ke azo komisa azo somba théâtre azo sala ba azo corrompre ba artiste tolela la mboko ba 3000 francs. Donc cela veut dire s'il faut parler ko ba la mutu azana compassion quand on a monté à ça humanisme lelo azo ba valeur à bato eza Bellevue parce que na moi moyen on passe na ngweza na ngwe minute akabola on a bande ko na ba retourner ba filmer azo mususa ke kotika na ba orphelinat atika na ba rentrer awa bakendaki ko visiter ba école ebele siko nyonso wana musala wana nzamba pesi biso mwana mwasi Congo eza na bénéfice ya kozala na artiste lokwa Bellevue kandi na théâtre bato ebele bazoyeba ngote Congo eza na chance wana ya mwana mwasi aza na motema ya kosalisa siko soki ngai na ekoloba na TV boye na ekoloba makamba Bellevue boye longwa wana luka musala osala ngam na simi micro na zolo bozo lukisa nga musala ata bino moko penza ngam na simi micro na oloba boye yozo lukisa nga musala oyi batu boni bazo luka basima micro ba binisa ba dégager intelligence na sagesse nga nde nazo exploiter ngwa oyebi donc ndi azo sala musala na ye ya mo na yebi sa famille bota to soutenir Bellevue na ba prière to soutenir Bellevue to la qui s'appelle que to soutenir ye dans le bien
Mais sauf que je suis à l'arme de Belvi Kandi. Je suis joué de Belvi Kandi. Quand tu oses insulter Belvi, au monde on a porte en dakuna. Au monde on a une vidéo ba fongoli boye nazolo belayo parce que elle mérite respect à makasi. Parmi bana basio bazo sala musala makasi. So dans lobby oza ki jale lo moka mabe yo muto théâtre le tantine mo boye na TikTok akelo bananga kuna yo muto théâtre comment ça la promotion ya muto ezala mabe so ça la promotion de kona théâtre yo sala ke loroté. Moi j'ai mon groupe et les gars na télévision à Kinshasa awa na une adresse na Biso TV télévision na futa et puis kuna ezaka ofelete na futa ka mbongo so yebisanga na OK 2 ans yo muto futela nga. Voilà donc ça montre que dans la théâtre, moi jusque là, nous avons artiste il y a cinéma congolais. Nous avons artiste congolais. Nous avons artiste batika ba maboke, ba komaka ba diale la kolobela ba artiste comédien. Donc nga groupe nangeza ya mibale, nous avons chaîne nanga bientôt là. Maison de production nanga yonanga news, yonanga et ko produire groupe nanga na bande ko libanda. C'est ça. Ce que bino nga musala ngoto sala ngonde. Tout ça, parmi les chroniqueurs, oh lelo, atikala joueur à théâtre, bon mon na théâtre, bon mon na kepe na ba émission nga. Et ben les batika ba koka théâtre, te bala ba monga futa ba chaîne te, bala monga au cadre groupe te. Ah est-ce qu'on va dire na quoi mon boye? On a ba yo Gério, ozo komisa belle vie pour nazo komisa parce que aza burundaise te, aza rwandaise te, aza ougandaise te. Aza makila na ngai. Aza congolaise. Donc il faut na kumisaye. Na oya zo sala. Parce que il faut à l'aveugle, tous à la mauvaise foi au bout de makamo belvia zo sala. Voilà, merci beaucoup, je crois bien. Famille Libota attend na yebisa rabino que Belvi Kandi Poutine de l'écriture, maman Koma, maman Morote, maman Arai Goshi, maman Chikicha cha. Maman c'est fini. Film na bino tango zo kota mot d'ordre za boye jouer na bino yebisa bino. Banda mbala moko kota la pe banda ko partager. Biso bango batala ka biso. Biso famille Libota biso bango batala ka biso. Pour côté na biso. Eza pirement cinéma pene ya Congo. Respect. Tala Belvi a imposé na cinéma na kati ya film na ye batu babwaka kate batu babwaka mabanga te. Belvi a imposé yango pe vandi. Comment dire que la culture, il faut apporter quand même et là au ya sika. Donc Belvi apporter bilo asike belé tel que on a entendu la bino na liboso apporter à longola libanga na ba film na ye. Allez, biso ba miso so exemple bien balanda ka ya malamu ya mabe ba boaka biso ba miso pe to landa. Donc c'est un peu ça. Donc 16h30 Botala deuxième saison premier épisode, il y a le temps de la fin et que ça la bino bien beaucoup monde n'engé niveau et le temps de la fin et continuer ko prêcher au maman Belvi zo prêcher biso azo l'accès biso que tout ça la ma bête. Donc merci beaucoup na bino tout bolandi biso partout na Kobetox TV, merci beaucoup na famille Libota Mobimba, famille Libota ya partout na que famille Libota toza partout. Merci beaucoup na bino nyonso ndenge bolandi biso. Merci beaucoup na assistance ya Jansi Mabala. Merci beaucoup. Cameraman ngande komono tia komba bien. Komono zo ambrier ngai. Cameraman nga komono zo ambrier nga. On a battu ça en anglais et ça ni do on a battu. Voilà, merci beaucoup na bino tout, merci beaucoup na maman Fifi Makuta, famille Libota, merci beaucoup na Nicolette Douma, ma petite sœur chérie. Merci beaucoup na maman Annie Malonga depuis Canada, Bambote Nawe Belé. En tout cas, merci beaucoup na Monaco na moni maman Mamicho depuis Monaco. Warriors famille Libota sûr. Merci beaucoup na bino. Merci beaucoup na groupe TikTok 100% TikTok 100% famille Libota TikTok. Bambote na bino belé. Merci beaucoup na bino tout bolandaki papa Koulouto famille Libota. Rendez-vous 16h30 toke no la deuxième saison, il y a le temps de la fin, premier épisode. Voilà. Together.
Bolinga